esengo na biso ekozalaka na boyebi ete bokwami bongo ebele oboso bitando ekeli ya bino pona kodira pe kobila bongo manaka moye tokolobaka bitumba na bonzambe to pe guerre de religion ekozalaka penza etumba ya mandoki te ekozalaka etumba ya mafinga te kasi yalizali bongo etumba ya boluki boyebi maye mavandi okati ya eteni ya mulimu ya bomo ya bato pamba te tokolembaka te koyebisaka na bandeko bayeba komataka biso na nzela mbala ya mboka mata biso na nzela manaka moye guerre de religion ekozalaka banaka moye movandi na moboko ya eteni ya yambo militono ya yambo ya mobeko likonzi ekoli ya biso tope article 1er alinéa 1er ya constitution na biso ekolobaka ete ekolo ya biso ezali bongo liziba ya babonzambe tope laïcité ekwami okati ekolo yango tope ekolo ya ibongo laïque tokotukaka ya moto te tokoboyaka ya moto te kasi tokobengisaka bango oboso etando ye tokozalaka okokotokata botindo ya koluka kotia bongo mama ya likambo moko tope lioko ote ya mesa moto na moto akopeseke biso ndimbola maye epemeli okatili ya bonzambe ye akobilaka ote ya botindo ya bomoyi totombeli banso bolandila mumingi hata kwa mikili ya poto bokwanda biso ebande tango na tango mama luta kuna musika ozali bozali bongo etuluku ya bato bokozalaka bongo boso ya Genève bande kuna kati ya mokili yango ya Belgique pe pai ne pai totombeli bino banso boye yipe bolandi elamu moto ya likambo ya biso ya sima ya nzanga pe ya tango ya mokolo moyelo ozali pena mingi ete bomoi sima ya kufa bomoi sima ya kufa erobaka erombe moko alanga nzembo onte ya mokili ya Congo démocratique ete ya solo mokolo mokili yebisa biso na ino bakolobaka na biso bakosambelaka epai na yo basali bayo bakoyebaka soko moto awei epai nini ya kokendeke bongo sima ya kufa moto akobikelaka bongo lifelo maparadiso tope kozalaka bobungi ya moto loka bakolobaka ete bongo ya moto ekwei bongo lokola molinga ya likaya tokobalisa yango bongo na mokolo ya libwa sansa moto kwa mili yango ya misato pela moko mokolo ya zomi na moko sansa obe moko mbotama ya babikisi hibale onte ya Congo démocratique guerre de religion tina na yango tuyambi bongo mama Monseka ipala wazali bongo moko ya batangisi onte ya lisanga ya religion africaine kama ibongo na nisungia nzila fu mukusu kyamu zala panda nangola moko mosala mobunko to kama libwa na tukulibale na moko mama Monseka mbote pe yengekeno matondo mopanzi sango mulupwe yengekeno kiambote betwabu abare isio jambo sangfe sakamarche nagadef na biso banso na mukili na biso ya mbutu mbutu mukili ya mbutu mbutu boni bokolongono bwansoto boni bomoyi matondo na kati etumba na biso kaka ya lobiko ya loposo moyindo bokasi ezali bopikiliki bwanzoto penza ezali matondo tobengi bino mokolo moyelo ya konongo koyeba na kati ya religion africaine bokotangisaka nini pamba te bwali boko ya bayiba yokoli penepene ya tata bokotangisa pe bayiba kobila na matambe onte ya sango yango ya bolamuki bomoi sima ya kufa ya moto ekozalaka na botangwi tope bolimwi tope kozalaka na bokobi epai yakei totangana ino eteni ya bomoi peteni ya kobungisa bomoi matondo mingi kolandela toza molakisi mufundishi Monseka epalia esengeli toyeba boye yambo muto esengeli ya mutuna yambo toya na mukili toutaka wapi se muta sosoli place autaka yamba aya na kati ya mokili aososola kaka esika uta pe kaka esika akozonga tope nani tope nini ekozonga molimo ya mutu kasi oyo ezande nsuni kasi kati ya nsuni molimo nde avandi na kati elingo loba molimo eza lokola mutu lokola mopanzi sango mulupwe bouti na ndako na bino botiki nengwa na bambasi tope mama na bana na ndako n'est-ce pas bobimi kasi makanisi na bino eza nini bobimi po anini pona musala boye ana musala na po bozonga wapi kaka esika boutelaki na tongo na ndako donc ndako penza ya molimo ezalaka bongo mokili ya molimo wana eza ndako ya solo ya molimo ndako ya musala ya nsuni molimo akolata bongo nsuni oyo akoya bongo kobotama na mokili ya mosuni po akokisa bongo etinda na ye o ayambelaki bongo epa tata mokeli yango oyo soki mutu akufi suni nde tekufaka
kasi molimo ekufaka te pe kaka nsuni wana ekozonga lisusu ya lokola lelo bokozonga na ndako kasi lobi bokozonga lisusu wapi kaka na musala po nini po musala esili te lobi lisusu bokoyamba bato misusu lobi okuna pe bokolanda bato misusu kasi manaka na bino ingeta la guerre de religion kasi bokoyamba mokame moseka te bokoyamba mopaya mususu kasi musala na bino ezokoba se kokoba eya musala ya molimo ayakaka eloko kaka echangeaka enveloppe ya mutu kasi molimo wana ekozala kaka yango matondo kasi soko molimo wana ekozala kaka yango tokozala kala bato mosusu ete abotami na bolenge boye akamati tango te ya bolongwi bongo te ya libele ya mama apusani obe mokumoke bokono ekamati bomusunilia yepe ekoki kobunda te na bokono yewana azongi mokili ya molimo ni koloba ete kolo mokili nde moto abengi ye azonga na ino pambate ayaki na mwa pokoso ayaki na balabala ilongo banaki te po ete abandela kozongisa ye to pe kozalaka bongo mokili yango aye eyambi ye malamu te azongi na bolenge iso to pe kozaka de bandoki baliye matondo mingi ndeka bolobi ba facteur eza ebele ya yambo libota oyo molimo wana ekoyambela ye to pe esika oya kobotama ya yambo soki eza libota ya viongolo kolandela système to pe environnement na biso oyo tozovanda na eleko oyo tozali malheureusement toza na système moko ya mabe ekosala cause mususu ya kozonga ya molimo to pe makanisi pe ya nyamu ya bato ba facteur eza bongo ebele kasi tata mokeli aza wana te na kolongola ka bongo mutu balobaka mutu abotama po akufa kobotama to pe kokufa eza na elekeli nango okovanda na bomoi ya molai elingo loba obotami mwana bebe bamelisio libela mama obandi ko nguluma obandi ko tambola obandi ko lia yo moko obandi ko misalela yo moko oboti bana na yo onuni okomiko milefo komikoko onuni olembi na pesa mingi ndakisa ya koko nanga ya mwasi mama ya mama nanga na viva ongo omona koko nzoto elembi po ekomi zongo inene akomi ko misalela ye moko akangami esika moko aho banda kosenga azobelela mobali na ye nkuru ya kozwa ngai mama ya kozwa ngai bango lesi bawa to bazena bamoyi bazonga mokili ya molimo ngeta na yango to viva yango po to tangi yango kasi to viva yango nanu te que en réalité mutu ye moko asengaka abandon ya nzoto to pe alukaka kufa na ye moko na principe naturel ya tata mokeli na opesa ndakisa nde topesa ndakisa mutuka mutuka ezaki ya sika ezaki malamu kasi otamboli nango ntango mulai bambula ebele ekomi bareparation bapane omo apenzaki mutuka elembi po se ekomi nini te fona nateka mutuka oyo to ekende na kasi mpo nasala nini nasomba mutuka ya sika nzoto peza lolenge moko na mutuka soki elembi esengeli nzoto ezonga na mabele esika eutaki po na mabele nde mama aliaka mingi aliaka nini aliaka mabele aliaka nature na yango etongi nzoto wana ekozonga kaka na kati ya mabele ale molima osala nini ye pe avutuki to pe azongi esika utelaki na mokili ya molimo bokolanda biso epai na epai bakulutu bangai ontia mokili yango boyimba Amerika Asia Oceania pela moko Afrika eye eibongo moboko ya bokelami ya bozalisami ya bomoi ya batonte ya mokili yango eyita mokili ya zalisa kilongo la biso na bino lokole me motiami otetende kele ya bino de balabala obe moko bokutani po okabola bongo makanisi mabanzo yekwami to pepemelo okatili ya bino libungu turutuku mwambe na moko tukulibwa na mitano petuku mitano bakisa bongo mokama minei na zomi na mitano ili kuloba 081
95 50 415 081 95 50 415 okamati biso twali bongo na nzela masini longo na ndeko odiangenda yakwanda kokoza eteni wana bokamata kopimbwa pe kopese bongo bomoi na tando ye pambate to komi na tango ya kulamusa baye bakufa te kasi be bazonga pona kotangisa biso maikani ekozalisa maka sima ya kufa tojonge pa ina bino otangisi bomoi neteni wana kasi ekozalaka mbebakani ekozaka na bomoi ya moto tango ye na kati ya mokili yango ya suni akoli akomi moto akei kosambela biyamba onte ya biyamba moye koko demokratike etonga bino yango mike to ibongo na kati ekolo yeze bongo na balizi bato bazando ya babonsambe kili la cité kwa mi okati obeko ikonzi ekolo ya biso na yambo penza litono na yango mbeba ni moto kosalaka yambo akozongo soki azongi akozana kimia to pembeba bola mukani sengeda moto tango kata mokili ya mosuni boy soki asali yango ne pa ya kokende sima ya kufa ya sunili ya ye akobikira boloko te kasi kobikira bongo bosomi matondo mingi wato kota bozindo kasi to likia na lolenge to limbolango bandeko bazwa bopole pole penza mokili ya molimo mokili ya mosuni bolimbisi eza photocopie ya mokili ya molimo okay na opesa ndakisa mutu aza muyibi to pe aza kuluna wana aza na baboti na ye aza na tata na mama na ye aza na bato balingaka ye na yango kuluna wana ta msusu ayibaki akati pe liboko ya mutu ba okondane ye wana oloba na elle physique po bato basosola malamu ba okondane ye ba pesi exemple peine ya mibu mitano 5 ans ya prison esika okende ko purger peine na ye kuna na kati ya boloko eza nde balobaka centre de réinsertion boloko bakeko zongisa ye a niveau bakobana oteya ye pe na kati ya boloko wana monde osalaki mabe po bayebi ke mutu wana bakotisi na boloko il faut batangisa ye tina akotaki na boloko abomaki asalaki mabe il faut basosolisa ye atika mabe wana tant mibu na ye kokoka boloko na ye sili akobima tant akobima normalement azongi mutu ya sika po asali déjà peine na ye ya prison okolo bane li sous-té prisonnier aza ancien prisonnier abimi boloko azwi lokola bomo yimoko ya sika na boyebi ya sika ayebi ke na kota boloko mibu mitanu po na salaki mabe moko na yibaki pe na kataki liboko ya mutu ande babimisi ngai na sala angele na zongela nzela wana te kasi ozalokwa na banzela mibale to akozonga te wana malamu to akokiko zonga elo nini ozongisa ye entourage il faut atika bizaleli to pe batu oyo bazoko kumba ye na nzela wana ya mabe esengeli sikoyo azwa entourage ya sika poko olo bate ko tika kikuluna soko zotambola kana na ba ninga ya kuluna ba banda kokumba yo kaka na kosala mabe soki to sosoli bongo to sosola ke kufwa ya mutu ya lokola ake jugement moko bako juger par rapport ya ba acte topé bizaleli na ye ya kibomoto na ye na bomoi na ye wazalaki nango asalaki nini atambolaki ndenge nini akoli eske azaki mwana moko ya malamu azotosa baboti na ye asepelisa mitema ya baboti na ye ya bandeko na ye eske azotuka mtema mama na ye ya tata na ye ya bandeko na ye baninga na ye ya quartier na etelo na kokola soko aza molonga ni ya malamu to ya mabe abokoli bana ne pe malamu to mabe nyonso wana bakotala pe soki abomaki to pe ayibaki lokola kuluna wana kuna na mokila molimo jugement pe ezalaka bakotala etamboli ya mutu wana ezaki ndenge nini kasi nazofungola pole moko po bato basosola bapene eza balolenge na balolenge mpo na biso baindo to na pene moko makasi oyo mingi ya batu ndenge bazozonga mokila molimo barataka pene wana te basanctionaka bango penza na eteni wana ndakisa mutu soki akufi na christianisme to na islam akokende o babengi boloko ya molimo po tongo azaki na bomoi asali mbeba oyo tata mokeli atangelaka mbeba ya liboso soki otiki
bonzambe to pe botata mokeli na yo na yango tata mokeli yambo compteur ebandi azotangela yo libebi na yo sikoyo arotala pe tangu boni osala kikuna dakisa babiso biso to vutuki na âge à 30 ans lelo to na 41 ans ya lokola 11 ans tozo petola lokola ba 30 ans na biso oyo ya bomoyi ya ki christianisme tozaki nango kasi siko mutu ye akufi na 75 ans azaki soki cardinal soki azalaki prêtre soki azalaki imam ata azalaki na etamboli ya malamu me wana eza mombamba ya mbeba ntango akozonga na mokili ya molimo mbeko wana passage obligé na boloko ya molimo akokende na boloko ya molimo olenge kani pamba te ekolo ye avandaki ezalaki bongo na laïcité mobeko epeki ye balabala ya bosambeli bongo babonzambe mpe mangomba ye alingi okati ya bomweli ya ye boni te bakopesa etumbu yango na kati ya ekolo esika bapesa yango epai na moto oyo azalaki movandi na kati ya mokili ya ekolo ye wana matondo tata mokeli tangu nyonso asalaka nyonso mpo moyindo mpo tozolobela biso bayindo balamuka atiakaka nyonso toza ana guerre de religion tosala nini tobunda mpo tolamusa bandeko na biso bayindo tosala nyonso mpo soki moto akufi azala lokola fumier na biso azala renfort azala force na biso spirituelle mais lelo toza na force spirituelle te mpo mingi ya bawei na biso bakenda wapi boloko ya molimo bamisusu omona mama na nga diagonesse soki catholique soki bamama légionnaire matondo mingi bamame légionnaire wana butu na bango soki balotaka bango te surtout bango bamama légionnaire boloko mbala moko olingi olobali esika eteni wana soko ndeko na yo akufi to mpe azongi mokili ya molimo butu moko liloto moko te okobikelaka ye na se ya pongili ya yo elingi koloba ete akei boloko to mpe ezali ete bobalani nde epamisu te kati na moto ya waki na moto atikali bongo na suni ya bomoi ingeta topesa ndakisa moko simple mama na mwana mama abimi na bana baki okosakana mwana soki ayoki pasto ayoki nzala aobelela mama ya moto mosusu te ayo obelela mama na ye mama soki akoye ye mama oyoka so ya mwana na ye kasi na mokili ya molimo sikoyo wei na biso bakoma lokola mama ya milimo na biso il faut tosala appel na bango kasi lokola Bible kuna bakomaki laissez les morts enterrer leurs morts car il n'y a aucun lien entre le monde des vivants et le monde des morts donc le royaume des morts batu bakufa libela ingeta bakufa libela po bino mo bokangi bango na bakashwa milimo bozotalisa te cause nini ezosala ke boyokani eroza lisusu te soki tomoni lelo cimetière nyonso contact eza lisusu te me moto azalaki na bomoi boye ozolinga ye makasi me nsuni oyo sikoyo ekomi na mikinda tozokipa yango lisusu te donc eloko ezosala ezokabola biso manque de contact mais surtout ya connaissance boyinga elati mingi mutu azoyeba te lolenge kani kotambusa bomoi na ye malamu eli koloba na mbaye basusu bakolobaka ete mokolo batia mokolo moko na kati ekolo ye eyi mokolo bongo ya mwambe ya sanza ya mitano iso sanza ya mwambe soki tolikila bolamu ezalaka mokolo ya yambo ya sanza ya mwambe bato banso bakokendeke bongo na bikinda to bakunda ya baye ya bango mpona kotia bopeto mpona kotia atako moko mwa mfololo atako ya kokanisa olenge bozalaki na bango kasi milike balobi soko bauti bongo na bisika ewana bozongi na bango ndoto bebe ya kobangisa bango bakozaka esika moko ya kimia te okatili ya bango lokola mokili yango ya kundei mokili ya bawei bondoki pe libabe ekutaka neteni wana bokotangisa olengekani matondo mingi ndakisa simple bwana ndaku na bino siko soki bovandaka milangi bomeli bobwaki sachet bomeli bobwaki ndako ekokomela bino fulu te siko mokolo oyo bokoloba napetola ta ndaku mokolo moko na mobu cimetière eza ndenge moko to mpe bikinda eza ndenge moko eya ndaku esika tokoki kotika bansuni banzoto ya bato oyo tolingaki normal ke bato misusu soki bazongi bandako na bango ndakisa baolota bandoto ya mabe po yo oke kopetola kaka mbala moko
ozozela ke bat misusu ba kende kopetola nganda kisa na kati ya libota na nga naza kanga moko na kenda bikinda ya bakoko ya banoko ya baboti tata moboti na nga exemple bon pas tata moboti mais toloba mingi ya bakoko na biso omona kuna bikinda matiti il faut penza mutaya na lichette po akata yango tolungo loba nini wana siko biso soyi tokende tolota malamu esengo po tokendaka kuna tokendaka kopetola kuna bakoyela biso basangwa malamu mais soki ndakisa mutu aloti mabe amituna soki naloti ndakisa koko mabe c'est que aza na eloko moko oyo azosepela te epa na nga azosepela na yo te mpo oya okotala ye kaka mokolo moko na mobu mobimba eza yenge te bokasi kani tango na religion africaine bokotangisaka bato olenge wana bakendaka na bikinda babangaka bongo bomo isima ya kufa ya suni boloko ekwami na moto atamboli na mbeba onte ya mokili yango ya libebi ya mokolo malelo boni moto yazaki bongo na bomoyi boye na suni boye apaki bino bokasi te asungaki yo te na tango ya zongi mokili ya molimo mbala boni pe bokasi kani ya kokamatama na yango mpona kopambola pe kopesa lisungi epai yo moto tika na bomoyi oyo yakongi kosala te tango azalaki na hino na bomoyi yemoko matondo po tango akozonga mokila molimo alongoli molato ya kisalu alongoli nsuni oyo nsuni wana ezalaka na limitation nango kasi soki azongi na mokila molimo azongi na mokili ya illimitation oyo akoya kosunga kasi biso kosunga penza ekoma kilo po bato mingi mingi tokabwana na bonzambe to pe bokoko na biso tolinga yango te tobelelaka yango lisusu te eza lokola application moko soki botalaka ndakisa ezala na eteni moko elakisaka combien de jours okotaki application wana omona mususu au plus de 700 jours eza lokola 2 ans na mokila molimo pe eza ndenge moko bakotala combien de temps yo mutu okenda te na yango mutu oyo akokende alongoli molato wana akomi illimité akoya siko kosungaka kasi kosunga il faut okotaka application yango mingi to pe ozalaka en contact ya kobelela ezala te nde balakisi na programme wana 700 jours okota na application yango te to pe application ya molimo kosengela bakoko kokende na bikinda na bango kozala ata na esteni na yo ya bakoko mwa likazu mwa nsamba mwa tedia olambi bakoko pe baliaka elongo na bino wana bondoki te eza bondoki te po ata baasiatique basalaka yango bapeuple mingi basalaka yango kaka biso epa na biso oyo nyonso ya malamu ekoma nango mabe bandeko bokola biso tokozongela kobandela makanisi mabanzo mabino epemelo ekwami bongo nte ya mabanzo mabino ekomela biso nte na numero etiami sote ndeke na bino to pe lokoleme mokoma mikuna nte ya etandoli ya bino eke benga biso komela biso tokoyamba yango libungu tulu tukumwambe na moko tukulibwa na mitano tuku mitano pela moko na mokama minei na zomi na mitano nde okamati bongo balabala uta ekolo kongo démocratique to pe na tando ya yeto ekolo mo kwa milengo okoti bongo na application abengi bongo Play Store okoluka bongo application moyi babengi bongo Blue ATT soko ti yango kati ya yo okolanda biso okola ni tando na ndako pe na bala nzela moko to pe en direct to zongi epai na bino bo pesi maye oyo kozala ka kati ya bato bayebi ete soki moto awei makambo isili pe akei bongo libera kozongo ko mokolo moko te sokoloti ye na butu edeli bongo jabulu nde moto alati elongili ya ye mpona koya kobangisa batikali onte ya suni ya mokili yango ya boye zaka mingi bandoki nde bataka bilongi ya bato bawa batangisi bango na eklezia ya mokristu lolenge wana batangisi bongo na islam pe lolenge ya moto esi awei botika yake ne kopema bongo na kimia kasi religion africaine ekoyebisa bato soko moto awei eliko basuki te kasi akei kokoba bomoi mosusu soko atambolaki malamu akei bongo na bosomi eye kopesa ebokasi ongamboli ya bino soki atambolaki ebe na bosambo zambe pe ya ebe akei boloko ya ntango molai kasi boloko iso soko moto abimi yango akozongaka mbala mosusu epai autaki te awa yobimi boloko okotikala awa neteni tozali na yango yo moto bimi boloko sikazonga kati ya libota lia yo eloko nini ekosalamaka kati ya libota mbowa bozongisaki ndeko moko kati ya mikolo mileki
sima ya bamura to basanza nengwa moko kati ya libota akumbi mokumba ayeko zalisa bebe tope mwana na kati ya mokili ya suni kasi mwana yango abalani penza na moya zongoko na mokili mikolo mileki na mokili ya molimo erobeli erongi na ezaleli yango ekozalaka poko ewana zongaki aye na nzoto ya bobebe na ezali ya bobangeli aye tope ekozalaka likambokani eyebatami na kati ya bozindo ya libota ewana matondo mingi tolika bolobi nyonso tobakisaka mwa moke bato lokwa bayebi spiritualité te tope bokoko te bayebi te ete nzoto nde tekufaka ya lokola ntango tolobi molato tozwa mécanicien aza na molato na ye to ata chailleur molato wana olala nango na mbetu te to soka koti na ndako mbala moko osala nini ake omipetola asukoli lobe onika molato wana ake nango lisusu kasi mutu soka akufi lokola nsuni wana ekobeba ekopola na sa mabele kasi molimo kozala kaka sikoyo kati na molimo nde balobi po oyeba mutu okoyebela ye na nini na bizaleli na ye na yango mwana wana ntango okoya boyebela peke oaze bizaleli lokola koko akokani na koko akokani na ye na nini na bizaleli oazo lakisa elingo loba kaka molimo wana tezongi kasi lokola bato bayebaka yango te bazoyeba te ke kaka molimo wana nde ezongi aye kobotama lisusu o na français babengi la loi de la réincarnation mutu wana a se réincarner réincarnation ezalaka tobandaka na incarnation koya ya moto ya molimo kati na mokili ya mosuni pe kovanda na ye pe tozana loi ya réincarnation tope mbala boni moto ya molimo akokoya na mokili ya mosuni eza loi ya réincarnation bolobi hongo nyoso eza kaka molimo wana eye tokomi na eleko oyo pole esengeli ezala bato bayeba ke mowe ya kufaka te tosilisaki te ntango tunaki biso motuna akokende akopurge pene na ye kasi po apurge pene topesa ye ndakisa ya kuluna wana aza na baboti aza na famille nani alandelaka makambo ya avoka baye oyo baza libanda bango nde fo balandela dossier wana ya mokangami bango nde bango nde bakolandela dossier avocat nyonso kofuta nyonso oyo bakosenga bango ndenge moko na biso mowei azongi il faut yo pe ostimulaka okomi lokola avocat ozosengela ye ozobelela ye po ndakisa biso ingeta fumu kusu kiambo nzala panda na ngola fumu nesongi ya nzila bateyaka biso tobelelaka bakoko na biso il faut to stimuler to exciter mokili ya molimo na biso po na ko exciter to pe ko pelisa moto ya mokili ya molimo na biso baye o baza na mokili ya molimo to kozongisa kotonga boyokani po bapesa biso biye o eza na molimo eya kovanda na kati ya mokili ya musuni tant tolobi biye eza boanya mayele sagesse ya transformation ya kobongola ko innover qui panzu na biso to pe elle scientifique technologique na biso ekoka bonko salama kasi soki yo ozosala ba démarche te mama oyebaki te ke mwana na yo ya kuluna to pe mutu bakangaki ye na boloko po ntango mosusu nde tomona awa ambila kangi mutu me mutu asalaki eloko moko te omona tozoluka mutu yango me toyebaka te aza deja na makala après 6 mois boye koyeba ndeko na biso aza nde na makala automatiquement tobanda nini démarche procédure ya kobimisa ndeko wana na boloko ndenge moko na biso pe na bomoi boye esengeli pe tosala démarche ya kosengelaka bakoko wana azaki na elembo moko me na kozanga boyebi akendaki kosalela yango na nzela oyo elongo banaki te tosenga boliki bosilisi neteni wana ngeta lelo oyo religion africaine butu lokola moi koko elongo na bangangunza babilandi pe bayebanso ba CGK butu lokola moi na nzela ya bikinda butu lokola moi na nzela ya mbu ya mai ya kalunga epai na epai bokokende kobelaka bongo bakoko bolamusa bongo baya bino bapese bokasi lelo oyo Afrika etoni makambo kilikili Congo démocratique ekomi na makambo kilikili
elingi koloba ete bayebobelaki baye kozongo kasi bazongi ebele na mbala moko epai tokomi mokolo mayelo bokeseni kani ekosalama na baye bapomi mokolo mayelo bete bakendeki na eleko ewana bazongi na mokolo mayelo balati banzoto ya sika mpona kozalisa mokili ya sika okatili yango bokabwani ekosala molonge kani na mokili ya libebi oyo tokamata ndenge mokolo mayelo na baye babotami mokolo mayelo bazongi lokola mpona kokoba etumbali ya bango ya kosala libongisi ekota molonge kani bobikeli tete ekozala bongo na etumba ekasi ekoningisa ekolo mpe mokili ya Afrika. Matondo, au contraire, ndeto lobaki fumier elingo loba mutu soka zongi akomi lokola force na yo aza force na yo oyo obanda kosenga kobelela na yango soki ndakisa batu na eleko bazozonga mokila maulimo kasi bandeko yango pe baza na tang bazaki na bomoi bavutukaki deja bakosala tang mulaite kuna bakozonga pe kozonga na bango epesi lisusu lokola force pona biso na yango baye oyo na eleko toza nango solo matata ezali pona nini boyinga nde ignorance lekinde makasi na kati ya mokili na biso esengeli boyebi ekota déséquilibre eza po etoza lokola na ba classe mibale toza na classe minoritaire ya baye lokola babiso oyo bwanya pe bososoli ya mokili ya molimo ezali pe toza na majorité donc peuple tokolo batoza lokola 2-3% bomo na contrebalance wana ndenge ezali balance ya batu ya boyinga makasi nde tolobaki bomonela yango kaka na kati ya bizaleli ya batu bomona bo alima eza te kati ya mutu kanda kotomboka nyonso kaka mabe kasi balobaka ebandaka ta na pourcentage po esala nini ebongola 99% wana pe esala nini ezonga na kimia kasi na eleko oyo tozali tolika ndeka bolobi bamanaka oyo fumu nesongi ya nzila bazosala elongo na bangunza elongo na babiso nyonso bavutuka eza na ba impact ba effet nango makasi so tolobi tokota na ba détail to détailler ba kambo ebele wana ekozala tango mokolo tokozala bongo boso ya bango mei motangisi ekozala bongo manaka spécial eye bakopesa mituna mosusu ebatami na etenili ya bango kasi na ngaboli ya bino lokola botangisi maye tokobikela mokolo mwalelo boni boyinga ekuti kolongwa bongo na bilenke na baimboka ekoma bongo na bakonzi na bakambi ya politiki ko mokolo mwalelo ukobikele bango lokola bakobikela kaete soko moto awei bomoipe soki olenge wana sala mabendenge olingi nyokola na yo mokili olenge olingi pamba te soki owei okokende bongo na bomengo na mokili ya molimo okodondwa na yango kuna ezali boyinga ekamata mikatili ya bango to bondoki ya bolenge nde moto ekumbi bango na boyinga kino na kati ya bangwende bakokambela ka mokili mokolo lelo matondo ndeka bolobi boyinga nde tezingeli bango kobanda na ndako epa baboti o bango moko bazaki na kati ya boyinga bake na bitelo ya bapaya o ekeko ko formate bango bakotisa bango boyebi kaka o bazana ngo posa pe tango bakotaka moyenga na ba bengo ni biyamba ba église na bango ba bisika ya kosambela na bango oyo eza conditionné za tout un système kobanda na classe na ndaku pe na mangomba wana o bakokende ya binzambe oyo ekosala ke boyinga po balobi heureux le pauvre car le royaume des cieux vous appartient balobi nini oyo eza nango vanité de vanité eza nango biloko ya mokili tokotika yango na yango boromona bakoki ko transmettre te na bakitani na bango o babengi héritage bokoko po bokoko eza héritage mobimba oyo ewuti likolo ezokita epa na yo koloba kolia molato bizaleli nyoso eza héritage to pe bokoko na biso kasi lokola ye azomona ke lokola bakoko bazongi na bango deja contact eza lisusu te pona baye ya ileko oyo bien sûr po kala bakoko na biso ya ebandeli contact wana penza boyokani wana ya malonga ezalaki kasi tango boyokani nde ekatanaki bat bakomo mona ke on ne vit qu'une fois
to jouir nde bozomona bakonzi azomona ke azwa nyonso siko po lobby on ne sait jamais mutaza député aza ministre oyele masolo te fois lia siko dans 5 ans ayebite kutsoki dans 6 mois akozala wana po azana sens ya boko côté ya héritage que yé fois ça la musala ne soki ezaka 6 mois yo esengelaki ke osala musala na yo malamu pendant 6 mois pour former pe baye oyo bakoya ozala modèle ndakisa o bilenge bakolanda kasi bilenge modèle nini bazanongo ya bato oyo ya kufwa arotique la héritage mokote ye pas au monde que vie eza nango kara moko ya lelo vendredi baloba so terme nini mukolo ya rolia ngulu so nini nyoso si la kara lelo salaire si la kara lelo to lia kondo bale ngulu alia ka mwana matondo yango wana ba terme ba comprendre kaka ko mbonga kolia mosolo mia balabala kani ne so nyanzila ko kumba Afrika pe mokili ya baindo mokolo mayelo to bikeli na bipai ne epai batie bongo malilingi moko moya kamata mili boso ako kumba ituluko ya bato akaida bango epai kani kasi na kati malilingi wana basusu bapesi pe mokongo ne sikete bakende kobila balabala yo kenda bango bako bende ndesinga bozongira mokongo eli ko ruba nini ako kendela bato na balabala kani mokolo mayelo matondo soki tobandi nani na bato oyo bazalaki nde botuni ke kasi baza lisusu te yango wana eza mutu oyo asosoli te to ayakaka na likanisi moko na ebandeli ya lokola mutu ake po ayekola eloko maza deja na bapréjugé mpe emoneli na ye oyo ntango mpe akoti na kati ya klase wana aboyi koboma emoneli na ye akoboya mpe koyambela oyo ewuti bongo epa molakisi na ye ekosala nini phase contre phase ekosala court-circuit ekobalana nango te eza tout à fait normal wana eza mutu oyo ye moko amiyebi te ayebi te ke soki oke esika moko ifo ndima ke okobima lokola se to nde balobaka un donneur na receveur toko jouer rôle moko te il faut mopesi na moyambi pe azala eloko oyo mingi surtout biso bayindo tolinga te mais soki toza na ngomba oyo ekangolaka biso te awana tondimaka ke toza kaka moyambi mais soko ye penza esika o mopesa azopesa yo penza bwanya pe mayele bat bazoboya na yango azomema biso wapi na kati ya salut na biso kasi salut ezo nécessité bayindo batanga moyindo soka tangi te eza lokola muto akokoma jamais avocat akokoma chirurgien te soki ba initié yete fumu kusu azo initié na nini na loi principe ya nature oyo evandi na kati ya mukili na biso otozali soki muto asimbi yango nde malamu nde tokotambola malamu kasi tozokoka kotambusa mukili na biso te po toza lokola ndenge tomonaka bawewa na bachauffeur ya 207 balakisi yo kokumba sans pour autant ayeba code de la route ayebi yango te ye azomona ke aza na bapropre loi na ye oyo esengeli ya impose na balabala kasi soki tondimi tolongola matoi mangongi tolongola ba préjugé tomeka nde nalobaka biso en tant que molakisi boya bomeka boti atali toyi kaka ya pamba koyoka mateya tope kotanga po bato bakanisaka ke ate toya na vuva ndenge tosanganaka bamonaka exemple milulu te toza école initiatique toza classe mobimba soki tokozwa 2 minutes eza nsiku ya semuno onza eza 4 sujets introductif otoyeba tobeba lolenge kani pe tokozongisa mokili na biso lolenge kani eza siko na 27 leçons oyo na 27 leçons wana tobanda koyeba tata mokeli ye moko azali nani tata mokeli akela mokili na ye ndenge nini tata mokeli tina nini akelaki mutu po avanda na kati ya mokili wana nde tolobaka code de la route ba principe wana nyoso eza na kati ya nsiku na kati ya 27 leçons to pe tukumi bale na sambo ya mateya eza wana soki muto atangi asosoli yango malamu akosala nini nde nalobaka sobanza akobongola bizaleli na ye po tobongola mokili na biso ya libebi ya mbutu oyo toza nango na kati
ekoma na mokili ya libongisi ya kimia ya esengo ya mapamboli eye kimia ekozala ya libela pe bomo yeye ekozanga bilelo honte ya mabota mike longonia na bino ngekoko ya suka ya mboka bayebaso na epai ne pai pe bayebaso bakobila balabala yango balobi eloko moko bino bakobelaka bato baya penepene ya nisungi ya nzila kasi soki bakomi kuna bokokangelaka bango ekuke bolingi atako bamona atata te bapusana penepene ya bango te bokobengaka bato soko bayei ekuke ekangami ekozalaka nini elekaka neteni wana siko bato balingo oloba nini soki bakangi ekuke napesa ndakisa simple tolobi bien toza école initiatique oke na école balakisi yo professeur na yo oyo akotangisa yo oyo babengaka professeur principal n'est-ce pas oyo banda kozala mbala moko en direct na professeur no principal oyo akolandela yo nyonso oyo siko professeur principal aobanda osala nini azotala mwana oyo aza mayele mwana oyo aza boye mwana oyo aza malamu boye ye principal rôle na ye eza nini kokumba message et pas directeur kolandela ba élève oyo aza nango ndakisa biso tobimi lokola professeur principal moko po toza molakisi toza mofundishi totangisaka nako jauge pe ba élève na ngai po nyonso eza nde balobaka la méritocratie moto azomérite selon bilembo na ye selon bizaleli na ye ya malamu oyo azoproduire kasi yo deja soko ye na makanisi ke namona fumu po na ba mysticisme ko po tolombela ngo penza sembo bat bayaka mingi pembe na fumu baomone lokola un faiseur de miracle ya mysticisme fuma lobaka nganga kisi fuma lobaka azana bakisi te ana obeleka ke loko moko ya opesa batu oye kosunga mokili mobimba eza kaka nsiku mya semuno onza so muta ye koli nsiku mya semuno onza asimbia mungo malamu pe akomi kosalela ngo kati na bomoi na ye nde bomoi na ye ekangolami kasi yo soko zo forcer koya pembeni ya fumu ne songa nzila pona makanisi na yo ya nyamu ke so ina kupusa pembeni na ye azana mwa formule tope mwa singa moko ya luketu tope mwa singa moko na loboko na kolata tope mai moko na komela europesa nga so nini baboma nde emoneli wana totondi bino botondi hawa tokimgobinda suka peza pona eteni ya mokolo mayelo kasi ya mbotoka bwana mokolo ya libwa sanza ya misato pila moko mokolo ya jomi na moko sanza ya isato bamibu ekeseni moto moko to pe lombe moko yaki na kati ya mokili pona kopesa bongo bomo isima ya bilaka ya kipa bamibu elekaki bongo mingi penza ya ekobotomo babengi bongo walongo ngitukula basifia bilendo walunungu mokolo mayelo moto atangisi yango ezali bongo moto ya botami mokolo ya jomi na moko kobana bongo bokobi misala ya moyi abotamaki mokolo ya libwa ya sanza obe moko nini batami na kati ya biteni ibale wana to sosola yango peni to simba kati ya bodindo ya eteni ya région africaine pe ya moto simabo moyina ye ko kati ya mokili ya bato moyi poto ka balongo la pino matondo mingi ndeka bolobi to pende to bandaki émission na biso to bandaki na loi ya réincarnation bopesa ndakisa moko na mwana azana bizaleli ya oyo azongaki mokili ya molimo ndenge fumu ne songa nzila te ya biso toyeba nzeta malamu na nzela ya bambuma na ye toyebela pe mutu oyo azalaki na bizaleli moko na eleko moko soka azongi pe na eleko oyo kaka na nini bizaleli oyo akomonisa na eleko oyo tozali na yango soki na eleko wana walongo fumu kimbangu ayelaki nini lobiko ya loposo moyindo bayindo basala nini babima na kata boyinga na bango kasi soki na eleko moko ayaki lokola premier tour ponako kota la température ko sala o basalaka étude du lieu asala étude du lieu amoni que bato oyo baza puéril baza enfantin baza bato moko oyo soko kosia mutu moko aza wana akufa pona yo akozongela boyeboye atali état de immaturité spirituelle a bato wana attesté atali terrain asali rapport na ye mobimba aosala nini akozonga lisusu atali amoni bamabaku nyonso oyo ezali aosala nini azongi na ndenge akozonga na ndaku na ye ya molimo aosala nini aotala lobi
po bato oyo basosola malamu il faut basala nini batanga mokili esika bavandeli aroya na mbala nsima nini kaka na etinda na ye ya ebandeli ya kobikisa bayindo kasi lolenge ayelaki premier tour ezaki lokola état des lieux asali état des lieux constat des lieux na constat na ye amoni ke maturité spirituelle ezate tokosala eloko moko te esengeli tosala nani nini topesa boyebi bwanya na kati ya bato baoya na nini na mbalo na boyebi na o babengi nsiku mia semuno anza mona meso mwene totondi bino botondi tobendi suka bande kona biso epai ne pai totombeli sumbota mairamu na baye ibale kasi na nzoto ya suni moko mokolo mwa lelo nte etumba ye kaka pona ngai na yo tokamata bongo kimia pe bomo ye elongo banaki pe esengelaki malabo kabwani pe nzela ya baye banso balinyi ko kamata bino na nzela ya singa pe tokabwana elongo na bino pona tina moko mayelo matondo mingi na beleli ba biangami na biso o bazotala biso matondo mingi na nde bolandaka biso na ba message nyonso tomonaka nde tolobi toza molakisi tozobenga bino bobenga biso boya kotanga o tobengi bongo nsiku mia semuno anza poso totangi nde nsiku mia semuno anza tokoka kovanda totuna mituna na biso po tozwa pole na babiteni misusu o tososolaka te ya mokili o toza nango ya mboka o toza nango na politique na développement na nyonso oyo ezozanga biso tozotalisa bino ke kati na nsiku mia semuno anza tokozwa biyano na biso wana nyonso na yango topesi bino ebengeli na biso 0812 873 126 tobandeli 0812 873 126 soki bobengi biso tokoyamba bino matondo mingi tobendi suka tombeli bongo mbote pe esengo mingi ya mozalaki kio musika wana biso bongo mama aluta to pe musika ukamata milongo la biso na bino libota pe molongo tikete kime ingeronte ya mabota na biso na bino banson tokoboso na te moninga ya ntema ebutulo kwa na moi bosunga nzoma gaele pomba te to tombeli pe bolandi ila mingi hazaki oboso etando tango molai ndeko pe kulutu bokulaka papi neteni ya kinkole kuna elongo na madada to boso netende ko matebe pichu to pe simbote mingi na bobeki kombo pe epalia ndeko na biso Cedric pe la mokope na baibanso wasonki nzela masini ndeko Ivo Diangenda to tombeli bongo matondo mingi ongamboli ya bino ndeko isha pe Elohim baibanso toki bino kati ya nzela ya masini pona mbala sima to mokutani tika kimia ingeronte ya bomoi ya bino de Jericho pe la mokope mukendi ngai na bino tokutani pona tina ya mokolo mwa lobby au parleur télévision Nanzela Manaka guerre de religion.